mokonzi ya sika Antoine Félix Tshisekedi ndenge azali kotambusa mboka kobenga bango ba mobilisateur volontaire aux actions ya chef de l'État. Ezali pona nini bomipesi bomikomisi ba volontaire ya ko mobiliser. Mon soutien wana, c'est-à-dire apporter quelque chose. D'abord amour à chef de l'État. Pour cela to bengamina équipe mobilisateur volontaire et soutien aux actions du chef de l'État. Nini bokozo sala siko na moment oyo pona bo concrétiser soutien na bino parce que déjà comme ici kanga koma les Congolais entiers, les Congolais nyonso ba importance ya ko soutenir d'abord chef de l'État. Paix comme pays, paix comme président, paix comme peuple. Oya mais biso to décision pour soutenir le chef de l'État pour atteindre l'objectif surtout social et après le Congolais. Pourquoi mokonzi akoti mais makambo eza ko changer vraiment té? Au contraire, moi biloko musu zo mataka kaka. Moi je suis villageois. Batu ba mesana na système à mafia. Mesana kate ko vivre na salaire. To mesana de ko vivre na ba détournement. Le soulever technicien na peuple congolais bolimbi sa pardon place one. To ko lancer course sans ko yeba ba partant. Mais il faut eu les autres élections. L'élection a combien de votants? Pour ceux qui ont une question bongo que papa kendo tonga sol de mouton autant. Mais au commun d'Anzela, au lieu de tonga sol de mouton autant, au tongi deux nous sous tonga mité. Puisque l'anam n'a bénéficié bongo, c'est-à-dire que béti non comme. Chef de l'État, Azane tu m'as soit mis des gens à Nyoka, comme au banga missé de Kété. Azamwana motote, boa kosangai. Abongwani pete, boa wangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima, atako babakola ki mafuta na musakolima. Lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi. Kolake mapapu, masope mafuta. Toko kesitana longo na nzambe oyo babenga na makoni Jésus. Mbote na bino balandi ya masolo ya mboka bozali ebele ya kolanda biso na bandako na bino na babiro na bino na basala manger même ba oyo bokolanda biso na libanda ya mboka na Belgique na France Grande-Bretagne boze belé bolanda biso na les Nazariens télévision ezali chaîne YouTube moko ya makasi oza kopesa bino ba information botala na ndenge nini na kati ya école Congo démocratique mokonzi ya sika Antoine Félix Tshisekedi ndenge azali kotambusa mboka pona lelo tozo lobela moi action ya chef de l'État parce que nazanga moko te na plateau tozana ndeko Yaden oyo azali moko ya bato basangani na lingomba bazali kobenga bango ba mobilisateur volontaire aux actions ya chef de l'État ndena ye tomeka kotuna mwa mituna ebele ndenge nini mokonzi ya mboka azali kotambusa ekolo pe mwa ba actualité mosusu oyo ezali ko ndongwa na kati na ekolo Congo démocratique ndeko. Allez, Katela, Yambalo ya daba pastel bakokata.
tozokatela nzambe losako na se siko tozokata losako siko kuna nalingi nakatela nzambe losako awa on y va allez katela allez tozozonga siko tozozonga tikela katela Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini. Merci Ndenge au répondre à l'invitation à Bisso, les Nazaréens Télévision. Toyambio na esengonyo so motuna liboso ezali pona nini bomipesi bomikomisi ba volontaire ya ko mobiliser. Merci Ndeko Riken Ndengo yambi biso na plateau na yo. Sans être incroyable, je peux dire merci na organisateur na organisation na fondation na bino pour bokanisa biso lelo mkola lelo pe botuna biso ba question sur base na idée nini to sangani pour to ça la groupe de mobilisateurs volontaires au soutien des actions du chef de l'État. Pour la nini c'est une façon de retourner mais ce qui va le dire qu'on soutient le chef de l'État. Mon soutien, c'est-à-dire apporter quelque chose. Hein? Soit force musculaire, soit moyen matériel. C'est ça le soutien. Mais quand on parle de volontaire, c'est-à-dire que ça la batindiki yote, va forcer yote, va proposer yote que non, quand tu vas faire ça, tu vas gagner ça. Non. Mais tu le fais pour soutenir quelqu'un. D'abord, poussé par amour, hein? Il y a chef de l'État. D'abord, amour, il y a chef de l'État. Comme le chef de l'État engage le pays, c'est l'amour du pays. Vous voyez? C'est pour cela que Bengamina, équipe mobilisateur volontaire et soutien aux actions du chef de l'État. Obandi Misala Yango, depuis quand? Koloba Tobandi, depuis quand? Tout bandit en longtemps parce que l'UDP s'est sali plus de 37 ans dans l'opposition. Alors, tout bandit qu'on soutenir étant que candidat à l'opposition, étant que député depuis 2011, étant que le choix ou le qui n'a rassemblement ou bien dans 5 ans que non tout bandit soutenir. Mais ce qui est la visibilité, c'est parce qu'il est la tête. Il est à la tête aussi. Il est la tête et il est à la tête du pays. C'est pour cela. Et Zoko Manechi, moi, Pilo, tu vas sentir le mettre que soutenir et bandi les lotes, bandi kala. Volontariat et l'inkolobake. Bozali n'a pas moyen d'abîmer mon boza kotia pour bosala misala. Par exemple. Est-ce que bozo souffrir de comment que binomo bozo tia ba moyen d'abîmer to boza na pou mon bobo. De Gorigen. Quand tu acceptes de soutenir Ndeko Riken, nazo soutenir Ndeko Riken, Amata, hein, dans le deuxième ou cinquième escalier, oui, il peut tu arriver à Barapage, il peut tu arriver à Mabakou, hein, na komatisa Ndeko Riken, na go glisser à Tchenga poussière, na mis, n'est-ce pas? Mais comme j'ai accepté que na matisaye, quoi que ce soit, Babylone, comment je veux supporter mon problème, mon objectif est que le président atteigne quelque part. Ce que le président Bomatisi, Azas comme Konzamboka, Azapé Kokonza, Union africaine. Ce que le Nini Bokuzo, ça, c'est le moment où pour concrétiser soutien à Bino, parce que déjà, comme il est comment Nini Bozo Kanasko Bosala. Tozo Kanato Sala. Toujours quand on te faire comprendre la majorité, pas seulement la majorité, les Congolais entiers, les Congolais nyonso, l'importance c'est de soutenir d'abord le chef de l'État. Pour soutenir le chef de l'État, il faut que
Nazana G moko auto bengi 3P ou P3. P comme lettre, 3 comme chiffre, non? 3P wana. Premier P est ça, amour du pays. P comme pays, P comme président, P comme peuple. Tu vois? Maintenant, 3P wana ce que l'ingina no 3P wana. Na yebi ke o kanisa mabe ya mningati. Parce que mutuna mutazana ba défaut na ye na ba qualité. Hein? Mais ce que l'ingi mutoko tala mingi ba défaut malgré ba défaut ezala. Yango mona Jésus a le baki que ici sur la terre nul n'est parfait. Pour ça na biso eza que tout temps sa message, ko vulgariser message à chef de l'État. Ba action au chef de l'État azo sala pour l'intérêt la population. Ko comme ça ngeza na ba fond ferme souci ya ba province balanda info même que ça vidéo bo. Tant souci comme la ba mona passe. Bakolanda radio na ibite so ko chaso na radio bakolanda na bango mais rare amsulu bazoya ko bango de bouche à l'oreille na ba interprétation d'une personne à l'autre. Alors mobilisation équipe ya ba mobilisateur volontaire, c'est-à-dire nous sommes prêts il y a kokende même na ba province ou peut-être communication comme akabienté pour nous se communiquer na petit peuple là de bouche à l'oreille. C'est ça le moyen où toujours ça là que comme on a point one. Mais ba moyen na biso propre ndemo le baki. Oui. To koki ko sala baloba comme ça peut moko se vola relongité. Hein? Mais ce qui ba volontaire et l'obité que les gens ba moko ba volontaire ou ba non, c'est d'une façon ou bien manière moko pour comprendre seulement les choses. Même toi tu peux comprendre des choses aux autres régions de Abisso. Même Moussou ça va comprendre des choses à la région de Abisso. N'a pas moyen na ye. Peut-être dans une vision on est soutenir chef de l'État mais ça va moyen les autres télénga. Hein? Et l'iko la bataille que auto salimbela moko boya ko soutenir té. Oya té mais biso to décision pour soutenir chef de l'État pour atteindre l'objectif surtout social et après le Congolais. Tout le béla social pour le mot de Jotangiango mais il nous besoin soutenir l'action du chef de l'État. Mais sur le terrain tout le monde situation sociale il y a peuple congolais ils ont changé jusque là. So na biso ke na tongo lelo na salisi omelette moko na 500 francs. Kabila tonga tiki pouvoir ou atiki omelette na 300 francs. Lelo na tongo bana poto bozola na ngai na salisi maki na Congo à RDC. Na sali na Kinshasa na capitale na salisi maki na 500 francs. Mais pourquoi mokonzi akoti mais makambo eza ko changer vraiment té? Au contraire, moi biloko musu zo mataka kaka. Bon, ba action on nous soutenir. Est-ce que oui, bisa bana Congo bazolanda yo ndeko na ngai. Nini ezosala que jusque là côté social il y a peuple congolais rien ne bouge jusque là. Mais tu que côté des institutions c'est déjà bon, vous avez récupéré presque bien besoin de récupérer les institutions mais les boumou ya peuple congolais. Nengo lobi côté des institutions ça c'est bon. C'est aussi point de vue. Parce que vous jouez déjà à l'Assemblée nationale, vous récupérez. C'est aussi point de vue, vous comprendre. Il doit comprendre une part. Nous sommes plus avant du côté, nous sommes à l'objet que ce n'est pas bon. Parce que hier, pour les à la bon, il faut à la famille, soit collègue, à combien de points on a dit que c'est bon. Peut-être que le bien, tant sous la conviction, soit aux gens membres, qu'on a des journalistes, parce que tous les Monique a une élection à Sénat, tous les élection à l'Assemblée nationale, qui est vraiment union sacrée. Oui. À réussir, parce que mais les boumous, il y a congolais de on commence toujours quelque part pour arriver aussi à un tel point. Babanda kaka on y a-t-il le colonamai, tant sous ma moko katisimaïté. Monima est en réalité. Au comme on a même sous ces autres qui déboulé et son n'a pas cassé mais en amozindo. Hein? Sur le côté, ma moussouba qui n'a pas brûlé na ma colonna na ma beau côté. Hein? Ba tindaka na pas sur pas. Et puis ce qu'on continue à moi je suis villageois. Ce que vous avez na mai oh les rivière, ma fleuve. Du fait que malanese a une pression, hein? Au coup 4 mai on a tout droité. Faut la pression mai. Oko kende nango ko pote lawa kabinda hein oza poso ko katisa mai minene oko pote lawa surtout que ko katisa mai na niveau ya bokasa mais l'essentiel o katisa puisque ce ko le bio kata mai boy oko lemba va o katisa mai soto okufi limbola ya ngolo pesi c'est-à-dire puisque besoin de keno social to monate mais to moyi ba institution mate comme 500 francs n'habite wana na chango ya bongo côté na lingwala n'habite mais yo le maki
eza na bacadre mosusu ya institution balakisaka lipa mais tant que institution wana babanda yo kutu ozoloba ozodirige te mais eza na bamosusu babanda kodirige alors balakisi lipa ekomi 300 vous voyez koloba ke mak ekomi 500 eza problème te c'est normal que mutu il faut réclamer eloko eloko ezolobisa biso ke mak ekomi 500 wana c'est parce que bamoyen financier peut-être eza te nde ozomona yango pasi mais eza na bato mosusu soki balobi mak 500 amoni comme simple chose hein? Dans la vie il y a toujours la classe na niveau mutu na niveau na ye mais na minute même pasi ezali chef de l'État est en train de faire ses efforts que non Congolais à se retrouver. À se retrouver, ce n'est pas tovandi nenge tovandi boye. Comment vieux moko eleki et bandi ko sopa mbongo ou bien bandi ko sopa maki nenge zolote. Moi travail yo ko banda ko ça quand même est produit. Dans le temps zoloba que régime passé année où tu koleka puisque tu as des preuves mais tu yebi que bato bande qui ko s'intéresser na salaire de preuve moni qui est juste une entrée à pouvoir chef de l'État par réclamation bimé 39 mois impayés 11 mois impayés 2 ans impayés et où tu vois bovanda qui 39 mois impayés ni bobanda ko vivre ndenge bato ba mesana na système à mafia ba sorti moko boy non contrôlé ba taxe à l'État moko boy komaka na banque te siko biloko wana chef de l'État le bignette ba biloko wana et si là siko bato babanda ko vivre na ba moyen na bango siko moyen to mesana ka te ko vivre na salaire to mesana nde ko vivre na ba détournement biloko moko boy o babanda ko benga cop donc salaire eza ya malonga te mais lokola mwa cop moko va beta maka place wana bato bazo sepela na cop par rapport au salaire siko eraye a boucher atangi hémorragie wana oyo ba inspecteur ya finance babanda koloba ya autant de millions de dollars ezoke na bapoche ya bato e banda ezokende ndenge nini se bandaki ozwi je suis brother na baetat mosusu tobandaki kovanda na victoire boye omoni ya ministre cadre ya gouvernement ayeli bino bafrai ebele asengi bino to na bino naza na autant de francs boza na toni admettons que to ezalaki 14 boyebise ke non yo okosomba na 15 yeyeni ata oyebise okosomba na 17 yeyeni apesi bino franc wana bozombi omoni babrade base retrouver place wana balobi ni marché eza bien mais source okomona bato bayibi mbongo moko banda azalaki na systeme yake bakende kotumba bambongo moko akala ekomi na nzela tozalaki na bambongo moko mabe oyo bafuti basoda ka bambongo mabe oyo ya wapi babana kofuta basoda bazalaki banyama mpo bafuta bango bambongo mabe mpo bakende kosala na population ezalaki mbongo moko soki batindike batumba babiye wana ekomi na nzela échanger destination basoda bazwi ekoti siko soda azosomba biloko ndenge alingi akoti na wenza asomi neti bajour ya bafete boye asomi ndenge alingi wana bolobi keno mbongo ebandaki komonana mais source ya mbongo wana bafonctionnaire bazalaki na systeme ya fin de l'année boye babimisi bambongo moko ya mafia na kese ya l'État bazodétruire oui mbongo emonani mais source ya mbongo wana nde ezalaki mabe mon frère ndeko nga nayoki na nga nyonso lobi bandeko mpe bayoki nyonso lobi mais mutuna moko na kotuna yo manda ya mokonzi ya mboka ezokende malembe na premier mandat na ye ezokende na suka toyebi te ba peuple soki bakopesa sous deuxième mandat wala ezali likambo ya ye na peuple ntango bakosolola mais déjà boconsommer 2 ans toloba na 2 ans wana tomoni bozo récupérer canon ba institution retard eza non moye bo penser na libumu ya population ezate moye bo penser na mai na courage bozo récupérer na bitumba na eza non politique bitumba eza socialité mais ebisa à quand beaucoup s'occuper na libumu ya peuple congolais pour botikali maximum na 2 ans parce que une année to content monter ezalaka une année à préparation belle chers spectateurs bozo la ndeko Riken azo insister sur libumu mais azo pesa raison que bozo récupérer nani akoki kolambela bana damage bien azwa mbazungu eza salitati na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour.
Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autres chez Labino, moi, mon kio n'a pas une agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke ça sou mulongo kuna. Pour cela sou. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat pape si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona kimona mbeso poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15 donc ça na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non 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 non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Vous l'amenez le biloko bien propre, mais ok, vous avez une salité aussi. Il faut commencer par nettoyer les assiettes. Vous avez ma CCB, est-ce qu'on dit que la salité car on peut être mais comment on peut abandonner la social? Comment on peut abandonner la social? On va combat ba tout président honoraire, président honoraire. Non non. La salité pour le lycée scénario. Le président travaille avec les hommes. Ba yeba pe lycée scénario. Le président ne travaille jamais seul. On a dit le garant de bon fonctionnement de toutes les institutions. Yemoko institution. Le reste des abattoirs sont des représentants des institutions. Na lobi bongote. Mais ce que on a posé un mot, il y a social, il y a peuple congolais, fait les karamaboko abattu. Alors ceux qui baillent que non, mututel attend ça comme mon ndenge sengedité. Yo zuiga mbongo wana au pays. Mais les gars qui dernièrement le chef de l'État de Moutapesaki basala misala au ce qui ngana pension bongo que papa kendo tonga sol de mouton autant mais au comme dans zela au lieu tonga sol de mouton autant au tongi deux musu se tonga mité puisque ngana na bimission bongo c'est-à-dire to beti non comme biloko wana bato comprendre bien que chef de l'État azane tu muto soigner déjà na nyoka comme au banga misedekete. Parce que c'est qui confiance à trahir na lobby comme il était sur le mot comme to lobby après c'est qui confiance na bato bon il besoin servir population et comme bon 15 là mususu akamati ya lobby te bato basala ki mabeta mususu kala mais cette fois-ci tu es ligne rouge c'est-à-dire même Jésus a le baki Masuno et Lingisan, mais Kozong ils sont des sous-titres, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui m'ont salé qui kala, tout l'immissionné, tout bande vie à Sika. Tout les vie à Sika, on va continuer l'habitude. Dès mon façon à accueillir, qu'on récupérer l'instruction aux Oloba. Au début, à Tika qui a le baki que non, les hommes sont des hommes, même Ngaï, Penaza, c'est Naza parfait. Naza Benamabe, Nanga, tout travailler dans la bande.
même maintenant là na kozongela na koyo biso puisque olobi ki boso bosali 2 ans avec qui seul non mais nga nazo banga bandeko nanga pe bozolanda biso mutuna oyo eza très important tuna ndeko na biso parce que azali ndeko ya UDPS azali mieux placé ya ko répondre na mutuna oyo eloko so bangi sanga eza nini banzungu asalite oyo bengi wana na gouvernement union sacré tozo banga bazonga pour le ko boy totanga bakombo tobika banzungu asalite tozo banga bazonga parce que ceux qui bazongi bolanda ka biloko la banzungu asalite mo mais papa weekend on a weekend tozo comprendre oui tozo comprendre que le bien que to baka banzungu asalite te mais to sokola bango mais qu'est-ce que eza na bazongo mususu était la raté ah oui était la raté eza na bazongo mususu sokoli leti mutu wana na ebe yema zanzungu atela raté na surtout yebi ke zungu dit ya nzungu atela ba chef de l'État ke déjà bukonza yamba nazoloba azanzungu atela nazoloba ce qui était la raté hein chef de l'État le chef de l'État et les caractères de bon fonctionnement de toutes les institutions yende azara na tali ke zungu eteli ou etelité na qualité ya bapaya wako yambela akoyebe sike bapaya oyo baza na qualité na tiela bango biloko na nzungu eza na ri na kasi no soki eza permis passable oui ye moko nde akogere mpo ayebi ke no bakoqualifie ndenge nini ozomona ndenge ezali biso na IDPS ndenge ozoloba wana mais pas seulement IDPS peuple congolais sous bas soutien ou soutenir chef de l'État c'est que tout le monde m'a bien mon côté les cananzela chef de l'État même si on a famille à bisomoko toi takaka ou les hommes pas na IDPS même ministre na biso IDPS soki atamboli na nzela zigzag les attaques on a ko faire voir batu ke na bilanga babandela kango na ndako tozo blanchir mutute puisque azaya IDPS abetisa mababaku apakola chef de l'État buzoba yo mona ki te conseiller chef de l'État ya famille na e wazaki chargé na makambo ya mouvement na miba et la signaki biloko signa akenda prison est-ce que média ilobelaki mais soki bakangi elle mususu ndeko bandi que chef de l'État abandi kokanga nazozongela likambo nzungu ndenge ozoloba parce que vous insistez sur ça Zungu akala c'est-à-dire quoi Zungu asalite c'est-à-dire quoi yo oye na bizaleli ya soko zuimbongo ba peso 1 million pesa peuple congolais ce n'est pas que le peuple congolais c'est-à-dire que quand na secteur moko oui ko produire que peuple congolais se retrouver soit ko kitisa dollar soit ko le moyen ni que économie est la stable d'une manière ou d'une autre comme dernièrement le chef de l'État Salnet Asibigi dollar et comment qui 22 mais bandé il besoin de 20 télémis ça fait autant de mois et bouger sous même le long même notamment non nazo biso comme ça te ce que bisina Kabila tika dollar na 16 mais Kabila kutaki dollar na 42 ce que yo 16 mais à kutaki 4200 ce que 16 na 4200 exactement bien parce que yo regarde kutaki ya tika na 16 mais to komaki déjà na 17 80 na 80 gao na tamba tibala na badibang c'est Kabila non mais Kabila a coûté $1 na combien to bande ko changer dollar de 4200 tamula mais nous sommes les autres ceux qui muto atamboli bien même ceux qui azawapi il y a des Congolais il y a des qualités et des défauts même na côté ozolo ka olo baketo zo mona bazozonga ce qui a changé chef de l'État Koyambaye pour l'intérêt général du peuple congolais. De côté qui na gouvernement union sacrée. Moi même assis déjà consultation il y a déjà un jour passé. Le gouvernement union sacrée. Et c'est quand pratiquement na 2 ans. Est-ce que na 2 ans beaucoup koka? Kolei sa peuple na 2 ans beaucoup koka. Kopé sa peuple mai tina masangambila kuna na 2 ans. Botinda courant tina na sima ya campus kuna est-ce que défi wana eza kolobate que eza déjà ndenge na bino ya ko senga deuxième mandat pour te dire que na mandat moko eza pratiquement impossible pour 2 ans gouvernement à retravailler yo za ndeko ya uti na famille politique ya chef de l'État le bana polele bande ko bana 2 ans politique wana mais 2 ans wana ozoloba 2 ans ozoloba eza par rapport à quoi Congo eza un état hein
du boulot batimboli pendant 32 ans, 18 ans, soit 21 ans, nous sommes dans les 50 quelques années. Aujourd'hui, le chef de l'État a le boulot dans 2 ans. Dans 2 ans. Il faut combien des années alors? Non, je n'ai pas sûr combien des années. Congo est même ce que tu as la superficie à Congo, hein? Dans tout le pays, peut-être, oui, ça va menacer le territoire à Congo. Mais Congo, c'est un État. Le boulot, le boulot, et comme il est et Congo dans le boulot. Mais chef de l'État il a tel que non, il faut commencer par reconstruire d'abord, biloko va détruire avant de démarrer. Mais il faut nous côté biloko na rail. Au moins bien que Congo est déjà déséquilibré. Papa, tu as dit que la mukanayo un jour au petit quartier nyonso na ba étranger. Et le système va moi zagina. Et le système il y a puisque les Congolais ont moyen, les Congolais ont des institutions, les Congolais ont des entreprises, il y a bien des places où ils ont des étrangers. Les étrangers ont contrôle de tout. Ce que les étrangers ont la capacité de consommer le pain ou le dans une semaine à Tongi. Comme un jour, il faut déplacer. Autant de côté étranger, étranger, ceux qui communent à Kinshasa, étranger va occuper. Et il y a comme un moment où avant au côté commune à Kinshasa ou bien Gombe, tu n'as pas carte, tu n'as pas la qualité de passer. Ceux qui ont rendu au coach, mais Dieu merci, nous avons délivré le Congo d'une façon ou d'une autre. On tourne à Souka Poto Kabwana. Tu as sur le binga et puis déjà question moko ya to Kabwana Souka. Donc, Koloba, on a Mokonzi Mboka fait ce qui est arrivé na Oyo Lobby, il faut deuxième mandat. Et puis d'abord, nous avons le place bien. Est-ce que on a dit que technique va vous accélérer? Nous avons place on a pas ça éclaircissement. Mandat ni chef de l'État ça. 2 ans la coalition FCC Cash, ça n'a pas abouti. Cette fois-ci, il y a union sacrée. Union sacrée, il y a transition sans Kabila. Est-ce qu'il y a un mandat chef de l'État? Parce que ensemble, MLC, Batunion, son chef de l'État, cotisé dans le gouvernement, qui tout travaillé ensemble. Hein? C'est comme la transition, mais dans le style moko ya sagesse, d'une façon qui est la chapeautée par une seule personne, ils n'ont pas plus qu'à traiter. Mais nous sommes sous vision du chef de l'État pour tout mi balé à la gagner tout monstre. Mais cette transition sur Kabila. Mandat chef de l'État n'a pas été. Oh, cette transition, même ce qui est comme ça, transition, ils ont 2 ans. Transition, même peuple congolais, vrai peuple congolais, il y a que transition, ils ont réparation. C'est une période de réparation. Ils ont combien d'années? Nous avons bien que ils ont transition, ils ont pour réparer le Congo, ils ont tenté. À 5 ans. Comme sous 10 ans. Ils ont transition. 2023, l'élection. Le technicien n'a pas pu congolais pour l'île de sa part de place 1. Tout comme lancer course sans qu'on y ait pas partant. Mais il faut eu les autres élections. L'élection a combien de votants? D'électeurs? Tu as combien? Tu as voté combien? Il y a des journalistes. Il y a un nombre exact de Congolais qui ont voté en 2023. Papa, tout ça, c'est sérieux. Importance de recensement. Élection sans recensement, c'est une autre trahison. Puisque Bolila qui a affiché, ils ont infecté. Ils ont affiché, il est bien. Ils ont enrôlé les étrangers. Comment tu peux faire la même histoire? Non, cette fois-ci, tu peux nous. Gouvernement aux gouvernement et réparation. Gouvernement et union sacrée, il y a une identité. Dans cette carte, tu as une carte, tu connais la carte, il y a droit de l'homme, la carte, il y a la formation, il y a une carte d'électeur. Et c'est une identité. D'abord, c'est une identité. Recensement. Tu as combien? Papa, il y a une minute.
peuple congolais ayebana ke congolais toza autant baba ba 184 autre moyen pour ça la glissement ils ont un glissement ce qui est un intérêt à peuple congolais moi je ne vois pas le mal peuple na pesi malobana mais on a déjà peuple a dit to limite parce que recensement que l'élection peut maintenant tout ça là est-ce que peuple là mobilisateur au coup de la peuple est-ce que la déjà mais est-ce que nazo ça commentaire peuple nini azana pour ça azala na identité te peuple nini ya mboka nini peuple penza boye congolais nini o azana pour sa identité te on a peuple congolais te est-ce que toujours que ce sont des questions parce que ba question ça yo ce sont les élections où il faut développer mboka ou bien organisation moko ya ba dirigeant de développer mboka. Ce ne sont pas les élections qui développent les pays. Hein? Et ça, façon gouvernance des réseaux développés, façon parce que diriger bien. Même si ça me dit il y a transition avec l'Union sacrée. Il y a une élection, il y a bien. Oh, il y a voté, il y a voté, il y a Congolais qui voté. Où est le mal? Tout ça, il faut tel azala. Ce qui nous soyez. Donc, on a les mêmes histoires, il y a des sources Sénat, des sources Parlement, à l'UPP majorité. Au moment où tu as des sources Péladé, place non, tu évolues dans élection, avant élection, recensement. Ce qui fait les Congolais, gloire à Dieu. Ce qui fait les Congolais, gloire à Dieu. Ce qui fait les Congolais, gloire à Dieu. Mais payez quand même, où est le mal? Recensement d'abord. Tokomi Nasuka, merci. Bande koninga bolandi biso ebele bisika bozwami na banda kuna na ba bureau boyoki ndenge mobilisateur ya ba action ya chef de l'état basé ebele basangana ya zali moko kati na bango alobi commentaire ezate bino moko boyoki bozwi ba réponse na mitune ebele botuna rabiso bo mituna rapé bino na bino alors d'ici là botika malamu tokutana na prochain numéro ezali koya merci na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça là boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment on dit bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme on Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sa su mulongo kuna. Pendant que là su. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système Mbimbi.
na mbongo shingo bon ok vous allez silio Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokesika na elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata